Ndekono nyonso ya mwasi oyebi azalaka protocole abima na pasteur na bango. Poste ki protocole n'importe qui azwaka ngo te na église. Po yo swa yango fo ndima kopesa nzoto. Lelo na mboka il y a beaucoup de serviteurs de Dieu bakufa na si. Nani muto te ya na yo so ensemble. Bakufa na si na sida. Baloba na kata ba sida na bango mboka chili bango poison. Azwa sida na ye pa ya protocole na ye. Azwa sida na ye et pas ya mundimi na ye. Ndoko o remarquer na ba moment ya basala nzambe bakufi ebele. Bokonu ebeti basali ya nzambe. Fimbu, shikoti. Nzamba kitisi kanda. Ayebisi bango boleka na ba TV. Ndenge boluka ki bo salir kombo na ngai. Eza kombo na ngati eza busoba na bino. Na minute onenge tozolo babu. Mosali ya nzambe moko na moko fwa leka na TV atubela. Landanga be asala nini atubela. Ndo moni ya denya bandi mutalibuso. Ya kizia aningasa lokola contredire ye. Ya deni lesinga mutu na yebisi yo. Mutu nyonso ko leka na télévision mécanisme ko contredire ye. Take ye. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Troublement quoi continue minute on mboka. On a ko papolango penza batu bien surtout l'église. C'est bien moi pasteur l'été à Kanda. Frappe na le frappe na retour. Bokeseni ezali la nanga na bokebi mon frère. Nako bete batolo lengwa na papuli na nyatio. Na kwesi yo okota to hôpital. Lelo na mboka. Soki basal na nzambe bazobima na basi ya ba collaborateur na bango banani bazo permettre ngo eza bango moko ba collaborateur kosala ma sécurité eza na bato ebele amema na mwasi na bana na ye na kati église mosali ya nzamba bimi na mwasi na bana na ye ezo salama na lobaka boye secrétaire nyonso ou aza secrétaire ya pasteur sokaza mwasi yebaka abima na papa wana ndekono nyonso ya mwasi oyebi azalaka protocole abima na pasteur na bango poste ki protocole n'importe qui azwaka ngo te na église po yo swa yango fondima kopesa nzoto kasi obika oluka ba trouble papa na ngai je suis l'homme de la vérité. Tika na pesa vérité na tia vérité na esika nango. Vérité ezelo ko basaka na nango ti. Babima lananga bien. Babima na bango. Mwana mwasi nyonso oyo azwi poste na kati église abima na tata molimo. Je confirme. Wana na biso makambo solo. Oana dutu ko chate. Oana temba ko chate. Ba bima na ye. Yango ba frère ba sœur o bino bo bali basi na kata be église. Bo sala ba attention na basi na bino. Papa na bino ya molimo abima parrain. Abima ngo na tina. Po lokola abima kana mwasi na yo abana ko contrôler mwasi no mala. Alam. Lelo église eza ya kopola. Église eza ya kopola. Na kati église bosoto eza makasi. Église epoli. Église elumbi solo. Église epoli. Église elumbi solo. Bobanga boloba toko banga te toko nyata bango nyonso e toko nyata. Nako nyata. Na nyata. Nyata. Sala keba.
asalaka na ndenge na ye. Profiter na grâce, profiter na bénédiction. Na lobi profiter na grâce. Ate l'émission lipeka na somo na audio. Lelo na mboka, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu bakufa na si sida. Na ningi tote ya na yo siko ensemble. Bakufa na si na sida. Baloba na kati ba sida na bango mboka echeli bango poison. Mboka oyo, vrai mboka. Nanu echela mosala nzambe poison te. Mosala nzambe akufi na kindumba na ye. Retinal. Azwa sida na ye pa ya protocole na ye. Azwa sida na ye et pas ya mondimi na ye. Ndoko o remarqué na ba moment ya bwe basala nzambe bakufi ebele. Fimu shikoti. Boko nu ebeti basali ya nzambe. Fimbu shikoti. Omoni basala nzambe ningi bale fimbu. Lananga na bokebi. Ale pusa kuna. Mon frère, au touché pour mon très capital. Na minute na miziki, mutakangi masolo, o nazo sepela na ye, pazo sala musala na ye kitoko, eza mwana na biso bina filé. Paul, beta miziki no na famille na yo. Okozwanga na Paul ete. Banda nanga simbi touché. Mbanda nanga simbi touché. Mama boye bibozo tuna na zolandele nini. Bozo loba azane lokote eloko azanango. Bino boye bite sekele ya motema na koyebisa moto te ye azane lokwa bolingo. Tokolongola bilamba tokopepa likolo libosu epeli moto. Attention koloba n'importe quoi. Koloba n'importe quoi munoko ya yote. Na yebisi yo to comme sanga mosala nzambe te. Effectivement na koko sanga maloba te na loba trouble moko ekoti na minute ona mboka. On a kopapolela ngo penza batu bebe surtout na église. Nako bete bato lolengo wana na papolio na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital. Merci na oyo sali pe na obo sala. Na sepeli na tubela na yo ndeko leki na ba télévision o tubeli. Ko tubela oya deni azo tubela eza yete. Eza pe volonté na ye te. Eza bobele volonté ya nzambe. Nzamba kitisi kanda. Ayebisi bango boleka na ba TV. Ndenge boluka ki bo salir kombo na ngai. Eza kombo na ngai eza buzoba na bino. Na minute onenge tozolo babu. Mosali ya nzambe moko na moko fwa leka na TV atubela. Landanga be asala nini atubela. Moko na moko fwa leka na télévision atubela. Lananga na bokebi. Moko na moko fwa leka na ba télévision sa nini atubela. Ndo moni ya denya bandi mutaliboso. Ya kizia aningasa lokola contredire ye. Ya deni lesinga mutu na yebisi yo. Mutu nyonso ko leka na télévision mekalisu ko contredire ye. Take ye. Bimisa ina mpoasa. Kasi yoza frère na ngai. Nga naza innocent. Donc bango baba na ko lia mbongo. Nga na lia mbongo te. Ngai pe ngo moni nga na minute na komi na posa na lia mbongo. Soki mbongo ezali bobenga nga na ya kozwa. Na yeba pe secret makama mbongo ngo elekela ndenge nini. Yango siko eza posa na nga soki na lié na kozwa pe na mbongo nyonso na ye na télévision na ye ko konta ngo na te na télévision tala mbongo ba pesinga ya yango yo 100 200 300 400 mbongo ba pesinga yango yo na minute nga na ozela ba benga nga na kine kozwa mbo to yaka na télévision te pona ko condamner to pe pona ko loba mabe ya basali na nzambe to yaka na télévision pona ko lancer message kolandi
Bible ezoloba chaque chose à son temps. Tant ese koki na sala ki musala onzamba tinda ki ngai na sala. Ba o baluka ki ba sali église na koti bango prison. Ba o bazo bongisa makambo église to salela ngana bango nzambe libanda. Naza na problème na motuté, nazo servir nzambe. Journée mobimba pona kota la vidéo wana za 46 minutes. C'est vrai. Nata la vidéo wana ndenge abani kolongola bilamba. Asilisi kolongola bilamba a klasa ngwache mopanzi. Natali vidéo ndenge azolongola mama bilamba. Natali lisusu vidéo malamu ndenge abandi bozoba na ye. Natali lisusu vidéo mwana mwasi asuba kata seni asubi na moni pena masuba mwasi na kati ya chasse ndenge bakangi masuba ya mwasi na chasse mwasi asenga ke ko bwaka masuba ya lobi nga moko na ko bwaka lo masuba justice pas o senga masuba wana ba yela yango pe ba ke ne ko sala masuba wana adeni ba yeba masuba wana ze ya mwasi wana to eza ya nani okokamwa eske masuba basalaka ngo adeni basalaka bakobenda masuba oya yona masuba wana batali yango soki kokani te sekeza masuba na ye te natali lisusu video bien nga moko na moni ese ya kokosela mutu te nenga zo bakisa lisusu soyi wana no mosali yanza azotia soyi atondisi soyi na loboko apakoli nanzo papa kolobisanga bêtise te na ebiso kolobisanga bêtise te nga na mosala nzambe nazo teya na qualité ki mosala nzambe libota ba comprendre tika biloko na yo omoni azotia soyi ba preuve eza confirmé eza montage te eza ye oyo aza na tembi aya to bandela kotala vidéo tata pambola biso boyeba yango nga na sali ba sport makasi na mboko yo na koyela ba film na ngai à l'époque ta onazo bunda ba catch mon frère oluka problème na ngai mon frère o bunda na nga te o mosena ça va papa ya bosima tunanga likambo le passé mais na lobi bien ki na yoka ki kozalaka o eleka isi eleka le passé na ngai na sali box na sali karateka na sali jujuju na sali full contact le passé na ngai nazala ancien militaire ya FARDC nyonso kayo ngai naza maître avocat mon frère naza mwana 1973 ozola na makambo na oluba naza mwana ya 1973 c'est-à-dire naza mwana mokieti na yebi vie na tangi na ista je suis ingénieur mais on a ba qualité belé. Oui, effectivement. Ce qui nous a fait mboka ko tombo malobi, on comprend ba qualité na mboka. Je suis maître avocat na mboka o. Kasi ba qualité ya kobala botikela ngata. Libala moninga ezali kuya lolendo te. Na libala solo batala kabizaleli banga babo kilo otosa basemeki na yo papozala gentil kisi ya libala e botosi ye faux conseil faux biziki faux conseil yoka libala o libala tuna sango mama tuna sango basopela yonde masolo bakulutu babala kala bayebinde makambo bapara babota biso bango bayebinde sekele likwele loko mosusu mama wana nazwebisa yo nasalela kamaloba ya redi ya misi bango bayeba ete na mokili oyo ba musicien wana ba redi ya misi ba pesi conseil na mboka oyo d'une manière impossible
ozolanda pamba te bango soki bayaka te eningaki ezala pasi ozomona kasi eloko na koyebisa mon frère libala eza eloko kosakana nango te esengeli osaprete omibongama bien omibongisa malamu pamba te soki omibongisi malamu ndoko comprendre ba réalité ya mokili mwana esengeli atanga esengeli alia na kati ya mwana ba besoin ebele tango ozoloba na kambo ya libala fo yeba mwasi nini oyo kobala na mokili tozomona basi baze ebele me mwasi nyonso abongi na libala te okoya kozwa mobali moko to po koya kozwa mwasi moko abebisi vina mo tata pamola biso